Moula Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moula Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe, noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi. Ah, CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Mbote na bala nyonso info lingala journal papa pona papa to fonga basanga na miso pona kotali sabino ndenge premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki jeudi 9 janvier na cabinet na ye ya mosala Thierry Haute o yazali président ya rebranding Africa Forum mpona da ba détail elongo na Nathalie Kaila. Première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ayambaki bongo en audience président ya rebranding Africa Forum Thierry Haute na audience oyo Thierry Haute ayaki kosala part ya volonté ya institution ya développement ya bamboka ebele pe entreprise o balingi ba s'investir na République démocratique du Congo na ba secteur ebele locaux la agriculture, infrastructure, transformation ya ba produits locaux. Bosimbake na kati ya masolo na bango Thierry Haute azongelaki bongo participation remarquable ya premier ministre na 10e édition ya Rebranding Africa Forum oyo esalimaka bongo na octobre 2024 na Bruxelles. Pour un rappel, Forum Oyo, chef ya gouvernement, a présenté comme opportunité et investissement ya République démocratique du Congo. Mboka Nangai, République démocratique du Congo, ezali offrir bon opportunité et investissement exceptionnel na sengi nabino bo explorer ba vaste ressources naturelles oyo ezali bongo ba richesse et diversité na potentiel humain oyo ezali remarquable. République démocratique du Congo ezali comme acteur clé à croissance économique en Afrique. Et ils allaient regorger bas minéraux stratégiques locaux là, cuivre, cobalt, lithium, oyo essentiellement et ils allaient pour la technologie à lobby. Dengue premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka à Rasuraka, Rebranding Africa Forum. Et ils allaient bongo ko viser ko promouvoir développement économique et social en Afrique subsaharienne na nzela ya subvention et assistance technique. 11e édition ya Rebranding Africa Forum et Kosale Mabongo du 9 au 12 octobre 2025 na Bruxelles. Invité na rencontre Oyo République démocratique du Congo et Koki Kotia en avant Batu Naye Oyo Esengeli Bongo et Zalape exploité. 16 janvier 2025 en République démocratique du Congo à Kokanissa, 24e anniversaire ya liwa ya feu président Musée Laurent Désiré Kabila Natina Wana Fondation Oezana Kombo Naye elengeli mwa milili bola na bilili ya Fabrice Blundombi. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025 et Kokisi Lelo 24 ans mokona mokolo depuis République démocratique du Congo et Bungi Saka fait Musée Laurent Désiré Kabila oyo azalaka assassiné na cabinet na ya mosala nde na cadre ya kokanisa 24e anniversaire ya liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila oyo akufaka le 16 janvier 2001 na tina wana Fondation Musée Laurent Désiré Kabila bako organisé le 16 janvier 2025 na ngonga ya 11h
culte d'action de grâce et kozala bongo organisé na cathédrale du centenaire protestant oyo ezwami na commune ya Lingwala. Bongo na ngonga ya 13h30 et kozala dépôt ya ba gerbe de fleurs na mausolée ya musée Laurent Désiré Kabila. Na ngonga ya 14h nde et kozala visite na mémorial na palais de marbre. Pebo Simba, Pebo Ebake mémorial oyo et kobanda le 16 janvier kino le 17 janvier kobanda ngonga ya 9h kino ngonga ya 17h. Tika etelier bisi oyo et comme la bato nyonso musée Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple congolais, akobosa na yo soki mokete. Quartier Badara na commune yo c'est na problème makasi ya likambo tali ba érosion bolanda reportage oyo. Na quartier Badara, na commune Yansele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai kura emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie osikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà wume bato Badara oyo banto banjango na to mona kura te to mona mai te yango tozana bosenga nango nde na moma o na mbula wa 2024 bakochela biso kura bakochela biso mai po ça nécessairement ya so mata biloko kura ezate po tozo bayeni kura ezate ozo mona tozana susa kura na mai bakochela biso. Ba reporter ya Info Lingala ya journal ya peuple ba beta ki tourne na commune ya Kinseso e pa iwapi ba tali sibino ba difficulté oyo eza kuna likambo tali mai bolanda. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa commune ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi bochela biso mai tozana posa mai bochela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu tozana na susa mai bochela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba mai ya mabulu ezaki tokote de souci ezaki gouvernement par fatia avec la biso mawa atela biso koto tozana problème ya makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepa gouvernement na eto betele pe biso maboko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Na cadre ya réseau des écoles de proximité nde ba enseignant ya ba école belé bazwaki formation na complexe scolaire maman pe ba école ya fondation Nerombola da reportage ya Héritier Mapinde mena la Dilando. Nazali IPAF ya Moamba, secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngai Mathieu Bato, c'est mon nom. Alors, l'autre kusangani na réunion à l'élo pour na former ba préfet na ba professeur ya DAS ya domaine d'apprentissage à sciences pour na nouvelle réforme to sali to initier. Ezali rep ezali nini? Ezali ba réseau ya ba école ya proximité. C'est que réseau ba école ya nzinga basangana basala musala moko baba ko réfléchir na maimatari musala na bango kotangisa na bango ba mikanda ba programme tout consort. C'est qu'on veut plus faire des enseignements en solitaire. Tout ça soit enseignement en communauté, en collectivité. Tout ça dans la école à proximité. Et cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'Éducation nationale, Maman Mineta, Maman Raïssa Malou. Et ils allaient soutenir avec les projets PAF. PAF, ils allaient PAAF.
projet d'apprentissage, d'autonomisation des filles. Yango nde ko même biso na nzela oyo poto iba ko longa ko sala un enseignement qui soit uniforme. Ezala te ke to tangisa bana na ba deux vitesses. École za pemene wanda basana na nde muso tangisa bana nde muso bonto ke ndenge moko yango na tozali ko sala de implantation. Manaki ko former déjà banda le 22 novembre, le 17, 18 décembre, nous avons planté poule par poule. Voilà pour ça tout c'est là où on a. Voilà, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école, c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. C'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité, on est venu pour ça. Et de deux, c'est une école aussi qui a une émergence, apparemment, et vraiment ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Trouver aussi à faire connaître ça, à faire, pas la promotion, mais à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché, mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix, les choix. Merci. Bah élève ya coupé couture ya complexe scolaire maman pemba baza kozo ba formation kitoko après 3 mois ya pamba bolanda ba résultat na monoko ya madame na bango. Liboso na bino tozana bana ya première année coupe et couture au banda ko benga lobby 3e année coupe et couture. Toyekolakisa ba réalisation tozo présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien, mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé, mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi, baza capable ya kotonga yango. Voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe dame français na droite nanga toza eza na bano batongi ba boubou et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe. Na simananga ils ont ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais toujours présenter bino en tout cas le travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que à bisika toza ils ont juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipa yoapi to laksara bino à chaque fois comment misala na biso les autres kende liboso pour na ba matériel à disposer la biso na atelier ndezo permettre ba na biso lelo ba koma capable ya kotonga ba bilamba ro bazana ngona nzoto. En tout cas merci beaucoup Nzambe ya Lola prière na biso ezaki abaksela mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes baza débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine per neuf auto za nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba balati. En tout cas Nzamba apambola ye Nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse 33 ans na service, il y a peuple congolais a souhaité veut le meilleur na ba client na union sopé ba congolais pour la année 2025. Moule sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso
pe ya bana mboka mokili mobima ndima ye 33 ans d'expérience et zan tsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya viona mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Protiva pesali potopoto kitoko pona bana bino bazala en bonne santé. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les Protivap. Pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakuma rukuna bana oyo. Faut laisser kabango. Poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Hey! Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta papa griffe na 7e kilomètre résidentiel juste na petit boulevard Ndenge Igor Tingina héritier mapinde me batal ici. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Femopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngamu tufuma na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga
Adresse ezali se moko na 7e rue Limete ozana Petit Boulevard, Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Grive pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tozana avis de recherche bolanda lecture na yango. Mwana oyo bozali komona azana âge ya 12 ans ye abungaki depuis le 15 décembre 2024 na ngonga ya 18h ye avandi na avenue Kabambare na direction ya plateau boye ye azali bongo na première humanité topé 3e boye atangaka na école pacifique ya Wiliri na commune ya Kinshasa kombo na ye Hilda Ngalula Ngandu. Batu nyonso oyo bakomona tope bakozana information par rapport ya mwana oyo bakoki kobenga na ba numéro oyo 090 00 83 954 tope 09 98 27 0 381 tope bobenga na numéro ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple. Tokomina tango tolakisaka bino info météo pona koyeba ndenge nini journée ya samedi 11 janvier ekozala bolanda. Merci la confiance et la fidélité boza kalango la info lingala journal peuple pour na peuple ceux qui bosse pela qui na édition le bulba. Merci l'équipe Mobimba oyo kumbaki édition ya mokolo le longa na bino to côté na mokolo zaiko ya au revoir. Moule sika ebandie. Ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule sika bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA.
votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.